eza arrêt otobenga arrêt PMI na quartier 5. Donc arrêt PMI na quartier 5. Bah canalisation terrasse bozomona oyo ye akepena donc akepena mobimba. Ok, pena et puis baninga ba sala misala baza liboso na na okoma pour kena la sabino. En tout cas njile pena zo tongoma njile ko pena ko tongoma boyendo to linga wana bon ngambo ya quartier 4. Donc voilà. Boyende to linga kamé route kaka ya deuxième république en tout cas impraticable. Voilà, ça avenue PC. Ça avenue PC na quartier 4. Donc ino bozomona mimi na kolobela na ala sabino kaka ba essentiel mimi siko na kolobela pera oyo eza nzela nde basa nzela oyo wana kola sabino nzela ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto ke Nigeria. Tu veux t'avoir filmé d'action. Tu veux paramétrer ta téléphone Nyon sur l'internet. Tu veux avoir virus ta carte mémoire. Charger l'application Android, WhatsApp, Facebook, Friday, la carte de téléphone Android. Weya Ebeli. Tu veux t'avoir carte mémoire. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, chaîne YouTube Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous, internautes Nabiso. Ainsi que abonné, donc, les canaux Barabino, vous s'abonner massivement. Ok, si la cloche à notification comme ça, comme on a bon, émission sur le Bandabongo, côté là, tous la page Facebook, tous en Instagram. Puis tous sur YouTube. Chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, nous sommes dans la ville province de Kinshasa et précisément dans le district de Tchangu, dans la commune Yanjili. Donc, dans la route deuxième république, et outil bon Kobanda na Sainte-Thérèse, station Sainte-Thérèse Bozomona wana et puis azokende bongo si na cimetière ya Kimbante que sika route deuxième république et Suki. Voilà, chers amis internautes, donc mingi les gens le bela bino marambu ya nzela o ya route deuxième république en tout cas impraticable moyen pena bamituka etambola na ndenge longo bani zate tozana saison sèche botala bilimo awa zelo ya kosakana te bamituka ezoleka pena na difficulté et puis transport moto ekomi cher makasi kolongwa njili tiki mbantseki to mpe kolongwa kimbantseki tio koma na njili awa transport pena cher ya kosakana te parce que nzela eza malonga te mais tolobela yango déjà bakonzi bayoka mbela donc bana tchangu boza no calme batu ya kimbantseki njili vers route deuxième république bisala vraiment ekosala manango kala mingi te lelo na kolobela nini na kolobela terrasse oyo bozomona terrasse bozomona ye abandi na point vers omnisport oyo basaleli biso na Sainte Thérèse wana maintenant bamai nyonso oyo bomoni nzela bazosala banzelo basali bongo na quartier 5 quartier 6 maître Coquet et puis boulevard Lumba bamai wana ebanda okita awa
ya azokende bongo akoya vers terrasse ya monene eza na dokolo parce que ye nde moto amemaka mai wana ti na rivière ya Ntanga. Alors awa naza entre quartier 5 bozomona wana eza quartier 5 et puis wana bozomona na ngambu eza bongo quartier 4. Donc je suis au milieu entre 5 et quartier 4, donc vers route deuxième République. En tout cas nzela oyo terrasse soki basalango ekozala pena malamu mingi mpona koevite bongo baérosion toyebi quartier 5 kutu bango badindaka lisusu te mpona ndenge basali bango banzela wana. Alors mingimingi eza ke kobwaka babiloko te na kati ya terrasse soki terrasse esili kobwaka babiloko te, donc yango eza juste ezorelie mai donc ezomema bongo mai plutôt ekokoya bongo ntina esika oyo elongo bani donc yozwa bongo bapoubelle babouteille ya plastique basachet ya baeau pure oboka bongo awa na terrasse oyo ekozala pena malamu te parce que yango eza bongo mer soki esali kaka érosion mwa mokie en tout cas ekozala bebota bino moko nzela naza pe mokie nzela mwa difficulté ba 3 pneus ba 2 pneus otambola pena na ndenge elongo bani te. Voilà nakolakisa bino ne terrasse oyo ye abandi bongo de 5 terrasse wana ayoke kokwaya bongo tina dokolo. Alors je suis au milieu de la belle débit entre quartier 5 et quartier 4, donc voilà nzela vraiment route ya deuxième république en tout cas est praticable. Bakonzi en tout cas population ya njili et population ya Kimantege bazoleka babongisela bango mpena route ya bango ya deuxième république. Et puis bakonzi déjà bayebi parce que ya biso podcast eza chaîne moko internationale, donc totalamaka mpena partout na monde entier, voire même au monde appelé bakonzi bango mpe balandaka yango. Donc je suis fier d'être toujours fidèle awa na chaîne ami molinga makasi ya biso ya podcast. Donc watakili 24 azali ebele batuna watakili 24 kenapi non nazali bota ba vidéo na comme osala nde yango donc kili 24 alongo te donc nazali naza vraiment parce que awa eza bongo palais là bozomona quartier 4, donc quartier 4 ba imalo pe comme tongama jili pena ça va dans jili kutu ebi déjà on a déjà fait un comptoir parce que la poto baza tellement ébélé et banjilo donc bamikili c'est banjilo aujourd'hui boss reni maluna maye ba vala pena njili aussi ba fait nga ben bala le gaulois c'est aux États-Unis d'Amérique et pas ça juste sur Charlie Wayingu ya mama Koko Machatima OK bango tout qui montre que njili pe ba kota ka ndingi zalaka aussi ba pasteur Derlin Mbituvova bana njili oji baser na moko ya pembe mosa ya pembe mazanga manazali noko porta lola yepe su njili. Donc voilà bomo na terrasse yango yango ya na oke no pena malembe tina kokoma esika isuki bongo na dokolo ndeka to baka TV za radio te toujours lisu gola lisu yango na laksaka bino ba internet na biso aussi que ba téléspectateurs vous allez toujours brancher la chaîne Bolinga Makasi ya biso podcast. Merci, on se touche juste après. Merci. Matoye yoki miso emoni linga kolobe zate otemeza temwe misale monani linga kolobe zate uti musika esasa tokomi linga kolobe zate ya kolobe zate linga kolobe zate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndeta. Voilà de retour chers amis téléspectateurs, chers amis internautes. Donc voilà na pe moké awa na tellement moké pour expliquer bino bandeko. En tout cas place na outil yango na outil na Sainte-Thérèse et maintenant nazo kende vers Dokolo. En tout cas bota ndenge ba ninga ba sala biso balingi population baza pena calme et puis chaussée au barotier la biso awa na route deuxième république. En tout cas te ba vraiment combattre la yango ce que ozoboka ba matiti awa ozoboka biloko et sengeli te ko boka bongo na terrasse ko mona tango vule ko beta et osa pena mabe makasi ko sunga vraiment te. En tout cas eloko yo biso moko fote ba ndeni akobatela yango avant que to benga bongo ba konzi o leta za mabe leta boye mais
l'État a ça déjà au Sénégal qui a ça là tu vas payer n'engini ya combattre la biloko pour ça la biso et puis quand on appelle ce suka raconter à l'État en tout cas ba poubelle tout le monde va misala zo salama makada mazo comme mais ba poubelle là ça ko boka matiti ezo zala vraiment te et alors ceux qui vont tirer poubelle population moyen ba ça la bon au balingi et ko za pena te les autres hommes bon service national sont en train de faire le bon travail mais là ça boka milangi population a déclaré que je monde en côté ko boka ba sachet bazo monde en côté donc ko taba poubelle publique et ko za pena mala mingi wana za bongo mbela oyo population ba ina kota bongo na ndako ya son excellence monsieur le gouverneur ya ville province ya Kinshasa et papa na biso Daniel Bumba Lubaki message commis déjà oyo population ba tindinga na sala wana bozo mona bongo eza arrêt otobenga arrêt PMI na quartier 5 donc arrêt PMI na quartier 5 ba canalisation oyo terrasse bozo mona oyo yi akepena donc akepena mobimba akei pena et puis baninga ba sala misala baza liboso là na okoma na pokena la sabino en tout cas njile pena zo tongama njile go pena ko tongama boyendo to linga wana za bongambo ya quartier 4 donc voilà boyende to linga kame route kaka ya deuxième république en tout cas impraticable et population ba zole la makasi uta bino ba mituka ko te changer nango banzela biso ba moki nango banzela kuna en tout cas ceux qui voulaient bandi yebelado po nzela vraiment ekozala balonga ti donc terrasse yango yo bozomona nazo continuer toujours nakende koya bongo na dokolo voilà là bozomona wana quartier 5 pardon wana bozomona eza quartier 4 place na pesi Congo eza bongo quartier 5 donc je suis au milieu entre 5 et quartier 4 route deuxième république donc son a commis na tano na région naka venanga pour tout personnel mais ba notable ya Njili en tout cas personnel molimo na yo et ma toujours na kimia donc voilà cher ami testateur que non bana Njili balinga bongo bopeto na limite terrasse oyo ekobeba kota banzela basali biso quartier 5 quartier 6 quartier 7 ainsi que 13 bozomona bino moko basali devoir parce que ça devoir na bango faut ba c'est sa population faut population à vivre na ndenge longo bani pe sécurité mamutu kitoko donc nazo kita malembe na bimasco place to benga bongo arrêt ya armée di sali et comment rappeler arrêt maître croquier donc voilà kalami kanzo koma wana terrasse yango yo bongo ba mituka tamona ba moto bazo kima nzela parce que nzela ezate okima awa zelo makasi ba accident pe ça la matro ba accident ça la matro et pour na zelo za makasi teli que saison sèche zelo ya ka makasi ya ko sakana te izo créer bongo ba accident donc on a bana moto ba koyi et tout mais il y a ma belle usate parce que moto ko faté moto zo katé mais mon ara koyi kaka ba komo kongola linga na eso ndeni surtout kinwa so kaka baba na moto ba koya komo mbele alie mbwengi ba meli supporter voilà ça bongo entreprise ça la bongo mosala il y a ba canalisation entreprise na ngoyo CFHEC donc entreprise ngoyo ça bongo mosala en tout cas merci à vous donc merci à vous pour balingi bena population ya Njili baza la bongo inondé te soki vous les bêtis ba makamba ko dinda ici déjà dans commune ya Njili alors bana ki monter que vous la calme mais vous bénéficier parce que chef de l'état alobaki alingi bena ville na ye ezonga otono benga kala kin label o lelo ba passer na bango kin la poubelle en tout cas ezonga bongo kin label à travers notre président et mon amoka son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Makisile Lisusu Fachi Berton donc voilà et bientôt nous allons bongo na quartier pardon arrêt armé comment les autres comment benga arrêt papa commande voilà là bozomona on les a
mire ya école Tolani, Armée du Sali, EP1, EP2, PC. Donc Tolani, on a secondaire et humanité. Donc voilà, ça avenue PC. Ça avenue PC dans quartier 4. Donc il y a besoin de monde. Mimi na yako lobela na ça bino kaka ba essentiel mais mimi siko na yako lobela oyo za nzela ndi ba sa nzela oyo on a la famille nzela te terrasse ba sala po ba tibe ba zo benga ngai mais tout le monde ba terrasse c'est que ba zo ba na bongo makana pe ka mingi te bino bo za na calme ka mingi te ba ko sala yango. Vous avez déjà il y a aussi la route deuxième réplique en tout cas vous avez là Obimba. Là ce sont des agents au ba sala misala awa en tout cas et tout petit bon kaka ba force vraiment parce que baza ba de la biso ba congolais et ba frère bazawa et ba maso bazawa en tout cas félicitations na bandiko ba sala bon mosala nzamba pesa bino vraiment makasi bo continue on de bo sala ratina suka et continue pending wana donc voilà. Voilà, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, au moins il va commencer à me saluer par moi. Donc, boulot vraiment les amis salam makasi, donc ça bien salam makasi, il faut que bon qu'il a vraiment ma fleur. Donc bon bazo ndenge bazo bandeli. Bazo comme bena tina souk en tout cas félicitations na gouvernement congolais parce que ba yo ki bena mbela ya population parce que ba lingi population na bango bazala bongo na kimia pasa mosala ba tambola calme parce que vous la soke beti et awa créer ka bongo ba érosion créer ka bongo ba érosion mona na chaussée awa mai pene ko tara awa na chaussée vous la pene soke beti a mai tonda makasi mai tonda pene makasi mais à travers cette canalisation il y a encore ya bongo ti na donc en tout cas il y a mabe vraiment écozalaté donc il y a mabe vraiment écozalaté. Et là, école il y a armée, armée de Sali. Il y a une parce que armée qui m'a fait Sali, il y a une Gilles Pesal, il y a une Gilles Yamoyo, école armée, PC. Voilà. Là, ce qu'on a continué, vers le couleur qui s'appelle place où il terrasse où il souka. Des ndeko basala ba brique na biso oyo na kosenga pe na boss Roni Malunda ma boss checking boss Yannick kosola na bango e basala ka ndenge nini ekendaka ndenge nini ezalaka combien na koluka pe na jour na sala émission na bandeko oyo ndenge ba salaka ba brique oyo donc en tout cas congolais toyebi ke biso tozala batamayele ba courageux aussi utabili mo wata pe na beton pe na ndenge longomani béton. Ah, vous la savez que Tama est nini et kobuka yango te mais à condition que to bandeni ya kobatela yango kobwaka biloko ya salite na kati te kozala pena malamu mingi te parce que ntango obwaka biloko ya salite mai moya eleka eza te parce que mai nde toyebi bakangelaka nzela te soki okangeli nzela ale kanda wana lokola kanda ya samso ezala pena mabe komona bandako ekobukana kokota tisema bampangu donc kozapela malamu mingi te donc voilà awa nakomi na arrêt armée du Sali armée du Sali ekoma lelo arrêt ya papa commanda nde toyebi na lufimi ezalaka lufimi lelo ekoma arrêt de la foi kutu déjà nde banda babino quartier 5 en tout cas bango nde babenga 5 Dallas là c'est vraiment Dallas mon zéro derrière c'est la ville on a butu mon a bongo linia ndezaki na kosala biloko na jour donc na kosala biloko na jour po ezala pena malami botala ba la padere ngoyo ça déjà na butu epelaka c'est la déjà émission na arbe awa na kota vraiment na direction ya papa commanda voilà ngambona quartier 5 voilà quartier 4
maintenant nazo continuer na moni on dirait suki awa mais est-ce que suki awa to comme appelé na liboso total la non awa ba sali bo poste a pe nani ba fongoli te ba ko fongola awa et okende bongo ti dokolo to comme là ba ke comme ti dokolo to comme total yango soki pe comme kuna on se touche ça pour restez toujours branchés sur votre chaîne Yabiso podcast. Merci. Et voilà, et maintenant nous avons vers le Fimi. Nous avons vers le Fimi. Donc à bientôt. Nous avons bongo dokolo. Moni na ekola sabino. Basuki na armée. Alors, nous avons comme un petit dokolo. Donc nous avons kende na la sabino pe. Na nini kuna pe basaleli. Voilà. Je suis toujours sur la route 2e République. Oui, c'est bon qui est na Njili et puis celui qui est Njila qui m'a dit que ce qui bon na route bien dokolo. Donc première avenue il y a qui m'a dit que ils ont bon avenue Mobutu. Avenue Mobutu. Donc voilà. Ah tout le monde chaussée ça bien. Tout le monde chaussée ça bien. Mais entre on est à Sainte-Thérèse. Si on commence à l'armée, c'est là vraiment impraticable. C'est là ils ont bien été. Et puis, vous la sur le petit, les bandits vont se battre. Ah ouais, moi il finit tout d'abord. Moi il tout d'abord. Mais les bandits internationaux, la limite, moi il tout d'abord. Donc, peuple congolais, surtout même biso penabana qui ça, autre ben na biso mongo ba quinoa, donc ba quinoa, il faut que ba combattre la le chef de l'État. C'est les biso le monde gouvernement na Mobimba. Et puis, côté la paix population, bah poubelle, nzinga, bah cité, alors parce que bah notre service national, bah moi qui peut être oh nga tata, oh nga maman, sur le salaire, film beaucoup joie. Je suis mon ami ce mogo, bah de godingue bazole là, ah film. Alors tant que ça nous malamu, on voit que bouteille était, on a pena, on a yo mobimba, ah ouais. Nous avons bureau du quartier, donc bureau du quartier 5 Kivu. Non, il y a Mokonze Ngumba, il y a commune, il y a Njili, excellence Papi Mbumba Ngalema, il y a Tongela Bango. En tout cas, félicitations, Fatih Junior. Voilà, on a continué. Nous avons toujours la route de la 2e République. Donc, nous avons toujours la route de la 2e République. En tout cas, allez. On est si comme un ce qui vraiment vous la ébêti. C'est arrêt le Fimi. Donc, vous avez arrêt le Fimi. Alors, on a continué caca. Vous avez arrêt le Fimi. Le Fimi. Donc, il y a ah, ceux qui font les bêtes si, moi et tout d'ara, on est moi, ça va être besoin de moi de vous donner ça. Ça veut dire que les carara, comment ceux qui font là, les bêtes vraiment ah, vous allez la Zibaya bêtiste. Donc voilà. Là, ce qu'on a le moins en quartier 5, et on a compté ce qu'on a en quartier 4. On compte ce qu'on a en quartier 4. Alors que les allez malembe, là, ça veut dire que terrassé n'est pas ça macadam telelo parce que macadam ça déjà mais le n'est pas ça là sur canalisation pour ça là comme na bongo Sainte-Thérèse il y a pas mal oyo ko uta bongo na manjino ba sali biso 5 6 7 banda ko ya bongo na dokolo ya on a équipe on a la sabino comme on voilà à bientôt nous avons bongo arrêt de la fois
ex-Langiloise. On se retrouve juste après, merci. Voilà, awa nalwana filmi en tout cas libulu oyo soki vous les bêtes vous avez la bino moko dans la route à deuxième république toujours libulu oyo vous la soki bêti ça rapena babi makasa en tout cas population ba uta bongo kimba tseke pona ko traverser ba komati na commune na bango za rapena passe makasi et transport comme appelle likolo parce que nzela eza vraiment malamu mingi te mais tant babokusi yango ekozala bien soki basali yango vraiment ekozala bien toyebi ke bakonzi bayokaka mbele ya population eza pena malamu mingi mama Denise Nyakero mama Judith Sunimwa en tout cas kolandela bamakambo oyo tozomona awa na route ya deuxième république en tout cas balaki mantseke bazolela bayi babosani bango to ndeni en tout cas bozala calme babosani bino te misala ezo continue toujours là kala mingi te bazobanda bongo nzela ya avenue Mobutu yoke bima bongo tina quoi na route otobenga bongo route ya mais pardon na Mokali ya route Mokali voilà donc ko bana Mobutu tina route Mokali donc kala mingi te nzela ezo salama en tout cas bala ki matek boza la calme boza bongo de suite là bozo mona wana quartier 4 quartier 5 quartier 5 mina naza siko na ngambo ya quartier 4 donc bientôt nazo koma bongo arrêt de la fois ex Lufimi merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes. Ok, maintenant, nous avons la continuité. Nous avons la continuité. Donc, vous tenez rigueur, tu vois, balabala, c'est moi qui m'a créé en tout cas. Vous tenez rigueur. Voilà, on les avait regroupés les jeunes, bon, ça la vie, ça là. Parce que j'ai les qui m'ont dit que courager trop. Bah maçon, bah mécanicien, bah peintre, bah couturier. Donc c'est maintenant vers les gens mounés ne l'aura pas calé. Il y a là on a tchango. Aux alpena, mouvement tebi kena. Tchango fait à rasubio. Je le cas pièce moko ya mutuka. Les hommes en a été. Il y a qu'à na quartier un ami trahi. Au cause là vraiment mobimba. Donc voilà. À bientôt là nous allons bongo. Arrêt de la fois, ex Lufimi. On a traversé ce que la quartier Macadam n'est-ce qu'on a un quartier 4. Voilà, n'est-ce qu'on a un quartier 4. Pour la Sabine Pena, bien. Voilà. Nous sommes la Binomoko. Comment Misala faut pas qu'on s'y basse là na route deuxième république. Pour ça la bonne pénance là.
Jules Kimbatseke bazala vraiment malamu. Merci. Moko ya bino mona bitinda wata kini kakate lelo de la presse congolaise partout au Tinda et puis partout na Kendaka pour ça bino ka misala na ndenge elongo bani. Merci beaucoup. Voilà, chers amis internautes, en tout cas, awa na commission qu'on a arrêté bien bongo le film, donc le film comment arrêt de la foi, donc après sur les boulots, sur les bandits, et ça rappelle ma paix à cause de la tête. Voilà, oui, tu as et continuer les sous commandant l'Angelos awa si na de Colorado. Voilà, bon, mon ébi de mon go. Nous avons direction au Kenya. Toujours quartier 5. Na traversé ce qu'on a dans quartier 5. Na le moins 4. N'est-ce qu'on a dans quartier 5? Nzela au pena sala binango. Bon mon andenge nzela izaka. Awa. Ya sabi nzela au kebongo tina mosquée na quartier 5. Na ngale ona ye. Kula sabino tiration monene ba sala biso awa. Na njili ma ya ko ya bongo. Si na quartier na point ya 10 on a Dokolo parce que Dokolo frontière ya Kimbatseke Nanjil. Donc voilà et bandisco awa bima ana sesi awa bazobomisa yango bazobomisa ne ba mai o nyonso zo ta bongo ba quartier 5 quartier 6 bandoko ya awa allez yake bongo si na Dokolo. Donc voilà. Ok, malé, mais abiato nazo koma bongo to bengaka Dokolo sika Jili akaboni na Kimbatseke. Mais non ngabo ça appelle ba pancarte, bo type na ba pancarte. Au comprenant commune de Kimbatseke vous souhaitez la bienvenue. Commune de Njili aussi vous souhaitez la bienvenue. Et ça vraiment la mingi ko ba panona. Vous avez bien? Voilà, boko panana balabala. Yana balabala bouchana bo tenir un requête na pena balabala wata kini fakata mina zomi batira ha bobika ndenge za bana moto sita de pina batambola ma mero sala na kutu te. Donc voilà, nous allons continuer toujours. Ça finit ça là-bas. Voilà. Voilà, je continue toujours donc bientôt là. Nazokoma bongo Dokolo. Akola sabino colonne basali ko ba Saint-Thérèse ti na Dokolo. Et maintenant ba place tout le monde y a vite parce que va sauter et ceux qui na armé. Et est-ce que ti na pardon na l'Angeloise comme bongo arrêt de la foi. Donc éviter pour ni va sauter. Éviter pourquoi? En tout cas, l'ingénieur, et la l'émission, c'est une sauté pour Nini. Pour tiens vraiment dans les commentaires, ils appellent Malaminga dans les commentaires. Dans l'ingénieur, c'est que mon émission, pas ceux qui, d'abord, on a un mot Angeloise, on a un mot Libanais, Moka, en tout cas, pour tiens commentaire, ils appellent Malaminga. Bien voisin, à s'abonner à la chaîne, nous, on a vu ce podcast. En tout cas, pour liker, ma commentaire surtout, et vous allez bien. Et là, on a comme un arrêt de connaître sur la station ML Station de Service. Et Zawana, nous avons la Binoko. Là, on a bien un mot de code. Ok, malé. On a bien passé pour mon salaire, madame. Ça venait salami. Alors, ce que si les deux bannières à combattre là, on a poubelle. Il y a un autre sens à Bakonzi, côté poubelle publique.
na balabala pour que population baza na difficulté te kini ezobonga bamituka yango tozomona banja bazotika bazelo pour que bandeko basapela mosala azokende vite fait ezokende vite fait mangu ya kosala na kutu te mola mutuka ya zelo. Là je suis sur Dokolo. Voilà. Je vais vous embouteillage parce que les bouts sont là et puis ça va la population passe la population peut savoir la passe la population peut aller boulot à mon donc voilà. Et voilà, chers amis téléspectateurs, donc les boulots on aime te ça va passer awa na Dokolo et puis ça fait na passer makasi awa na Dokolo. Donc voilà, les boulots on ça crée vraiment l'embouteillage. Donc pour la ville moko mutuka et telemi wana ndi parce que nzela za malonga te mais son nzela za kibia donc pela Dokola kombe personne va kufia Dokola bale misale banda batika batera se utango basundela chile loktoye bate va kufa là c'était la réaction de la population et montard donc montard pour la route de la République en tout cas route de la République il y a plein de malheurs pénalité pour la ville de Moko ma mère au Savana Coucheté voilà bazala ina libokala mi te bambule lingo banda soki bambule bani biso toza pembeni na sona biso yosani yoto sengi na bango pardon baya basilisa misala na bango nde babandaki susi na biso nde abona baya basilisa misala na bango ndenge babandaki po awa tutoza pénalisé mituka yo moso otali omona mituka moya kokote eza te entrée eza te sortie eza te baya basilisa misala na bango ndenge babandaki c'est tout toza pénalisé baya basilisa misala. Merci. Merci, là c'était la réaction à mon amoka nenga bika kilo il faut que ya basi ça bongo misala to moni bango de babanda de ba sukisa ba sa pena ndenge bazo banda ndenge bazo sukisa en tout cas vous appela ça peut que nous regarder ana nzela voilà awa yesko na nazoki ango koma na mai wana terrasse ya mondene za bongo na Dokolo donc naza déjà na Dokolo awa adi tout nazo kabara bongo na commune ya Kimbati ya Njili na kota sikoyo ngambo wana za bongo Kimbateki donc na sikoyo na Dokolo wana c'est là deuxième route c'est là bilongo déjà avec parc idéologique il est mobile discuter ni za awa mais kala minute to mona bongo misala et usaka boza la calme. Merci. Botala bino moko donc béton mais ça pena ça avec une part d'idéologie là il y a OK faut ya bongo ti na rivière wana ya Dokolo e kaboli njina Kimbanteke donc sika bozo mona wana OK ni bongo ba kobuka ba nini ya sala parce que ba mo maza ba ingénieur ba nini ya ko sala mais là oh uti bongo s'intéresse hein uti s'intéresse tant azwa malembe ti akokoya bongo na Dokolo mais eza esika ya kobwaka matisi te eza skiza poubelle te eza uniquement makambo etali bongo mai donc kobwaka poubelle te bosoto te ozapela malamu mingi te merci aussi après merci.
Voilà, et là, je fais ma continuité. Nangina s'est arrêté. Donc, dans Souka Awa, Dokolo, comme je vous avais dit. Dokolo déjà, Yangoyo. Maintenant, Nakoma Suko na Mai. Sika Oyo, Tirasio Basangani na Dokolo, voilà. Rivière Dokolo. Donc, voilà. Mabanga Yangoyo, Badoko Basala Misala. En tout cas, Boudou Ramasama, tu me suis dans le bilan, Misala, il s'arrêtait. Bon, tu es habité, c'est pour un nini. Bon, bah, banda, bah, 6 sarapé. Bah, banda, bah, 6 sarapé. Il y en a comme un maï de Yango. Alors, c'est Koutana Awa. On est sur Koutana Awa. Rivière de Koloyangwana. Pas Kabouli Bongo. Njili, Skanazawa, Njili, et là, Kimbantek. Kimbantek, première avenue Kimbantek, c'est l'avenue Mobutu, où vous avez mon bah, Foufou, bah, Makala, bah, Dépôt, les Zanakawa. Kimbantek, et là, toujours on a bon bouteille en plastique. En tout cas, on peut faire évacuer le plastique parce que vous, la seule bandit, le plastique en nyonso, comme on a, il y a des choses na terrasse malamingité. Voilà, chers amis, chers amis téléspectateurs, donc dans la belle amie na Ebandelia émission. D'après ça, même de terrasse oyo basali, terrasse oyo kubana bongo s'intéresse na Dokolo Awa. Basala ngo pourquoi? Basala ngo c'est parce que mai oyo uta ekobana uta bongo quartier 5, quartier 6, quartier 7 et à côté ya Awa. Na ndenge basali ba nzela ya sika. En tout cas, il y a un accord avec Sabino. Bandiloise, en tout cas, vous manifestez à travers cette émission. Voilà, quand même, votre humble serviteur, votre King Fekate, le lion de la presse congolaise, et ce qui a, pour mon collègue, en tout cas, un grand merci au Seigneur, parce qu'il y a il y a pour cette émission de la bannière débit, Tina Souk, en tout cas, un grand merci à Seigneur et notre Dieu. Pourquoi pas aussi à remercier mon vieux Charlie Wayungu. Il y a Maman Coco Matsasima 001 € depuis Canada. Et un grand merci aussi à les traits de faire Batumoko bien. Maman Laura Chou, mère boss, Maître Capolizopo, moi au niveau botanique depuis Londres. Je vous salue de loin. Et un grand merci aussi à mon vieux Derlin Mitou Bova, passe depuis Hollande. Ma grande sœur chérie, moi ça fait Serlan Andiali, le il y a Papa Jérémy Mala. Un grand merci. En tout cas, les amis de Watakin 24 vont manifester à travers cette émission. Dans les labinus à trop. Donc, j'aime Nabino, commentaire Nabino. Vous avez bien Marcus Gavay depuis France, honorable Destin Monde depuis Belgique. Un grand merci à vous. Et on se touche juste après ceux qui. On va juste été donc tozalaga Nabino donc toza Sabino kaka ndenge botinda rabiso ndenge pe tosala. Merci, on se retrouve à la prochaine numéro ce qui est Soumasi à Zongité. Bye. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika towuti nini te tomoni na nyoso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo